HP Media. Eleminga inafukami unetwa mina mikitisi epana yonde na nswibomo ya libela seko na seko oyo lobinde na kotosa oyo lakinde na kosimba ongo oyo sali na kobomba te kumisa manzambe na mawa na tatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi ngayoyo na tatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi tu es ma richesse la source de mes grâces mon chant d'allégresse Jésus tu es ma tendresse tu fais des promesses qui se réalisent tu es ma sagesse tu es toute mon espérance HP Media. Ah ouais wanana kotombola mabo konanga epai nayo nesika nayo ya bule libanga nanga yatalo yonde mwinda mongengisa kangai moninga nanga malamu yoza mopanga oe bikisa kanga oza mopanga nanga yoza mopanga batela kanga oza mopanga oe bikisa kanga atana tangwa bitumba yaya oza mopanga oe batela kanga HP Media. Ngaite olobaki nanga amusimba elikia ngongo masia Nalapinda inakosalela na botolo na micro, j'aime tellement la chanson masia Nalapinda inakosalela. Waouh, j'aime tellement, vous êtes tellement merveilleuse. Donc pour cette émission ici la thé HP Media, la chaîne qui vous édifie. Voilà, merci Nabinos Bandignon sur EHP Media, famille chrétienne EHP Media, une grande communauté des ensemblés. Nous avons tous se soutenir physiquement ainsi que spirituellement. Ils allaient s'engommer Kasponanga. Et on écoute la prochaine, un nouveau numéro. En tout cas, Eza Biangaï Moana Nabino, petite sœur Nabino, Mikin Fula Yabino Obolandaka. À chaque fois, en tout cas, Yabino Obo appréciaka. En tout cas, et c'est un magasin pour nous on a biso les suppose alors on a tellement branché tellement nombreux pour la bolanda émission Nabino et moi Nabino bolanda biso en tout cas tout ça j'ai profité de l'occasion pour saluer ma maman et mon papa équipe technique mon papa Nassima Nabiso là je vois il y a Dédé mon coach aussi est là toujours près de moi Brice les garçons sympas Bikapato en tout cas des gros merci Nabino Bolanda biso Nabino pour s'abonner à la chaîne Nabino et HP Media il faut s'abonner pour que tu comme ensemble tu comme ma famille biso Nabino en tout cas c'est un plaisir vraiment pour moi c'est vraiment un plaisir alors de loin je souhaite la pesi mbote mingi na Nathan Mwamba et Sikazali Musika merci beaucoup la pesi ya Charlie mbote na Ekota Zali et Sikazali en tout cas et grande équipe Mobimba et HP Media je vous salue je vous aime tellement je vous aime dans mon cœur vous êtes tellement nombreux mais grands en tout cas vous avez quand même vous êtes grand je vous aime beaucoup je vous aime aussi la famille et HP Media na basana nzamino subale kaka na HP Media en tout cas on vous aime beaucoup c'est une famille nous sommes ensemble alors sur ce plateau nazanga mon côté nazana bato peut-être boye bali boso nanga mais bali moi bino mais les autres to se retrouver sur na bango tous na bango sur le logo on les appelle les jumeaux moko Joseph et puis moko Romani tous na bango ensemble et tozo passer micro na biso na Joseph bonjour ndeko Joseph. Oui, bonjour maman. Le même peu makasi bat ba sentir ba yo kala ba yo ka lisusu. Bonjour maman, tozali bonne santé. Ouais, santé kimia comment on a bossé que nzamba zo sala. Voilà, ce qu'on a passé dans Romanie et exercice côté Joseph côté Romanie. OK, salut Romanie. Oui, salut maman. Bonne santé. Ça va na ngolo nzambe.
ne tomonani susu donc ça les okende nango bien. Oui, Moussa les okende nango bien, les okende nango na ngulu ya yemo konzambe. Voilà, merci qui bango. J'espère que vous se rappelez na bango du sous, vous sentir bango sous lelo. En tout cas, ba être en forme bisoni osu nzamba pesi kimia azo soutenir biso. En tout cas, to bande émission biso boité sont pourtant to bandango nanzam parce que yekakande Alpha Emmanuel et puis Omega. Frère Romani to ko sambela bino ensemble. Oui, to ko sambela ensemble mais avant que to sambela to ko zo moi nzembo wa muke pona kwa dorenza. Vous êtes libre. Nania salo kolayo nanya kosu ngalo kolayo miseto mwami likolo tokotato la monene na yo kombo na yo nzambe awe seko na seko yoku mama. Seigneur, merci pour Nangulu, grâce au accordé biso susu nangonga o Yesu. Te péchio merci. Seigneur, te pambolio pour na bolamu ozo saela biso ko batela ozo batela to tiki momo kati na maboko na pe batu nyons o ba suli ba ku ya kolanda biso na moma o Seigneur. Yo ndeke ko simba mitema. Mutema mutu moko ezaki désespéré. Azwa susu elika epana yo mutu moko alembaki abandonaki azwa makasi epana yo tondimi na yo nzambe oyo alola opesaka bilaka mpe okokisaka kimeno ezala kati na mabota nyonso ya monde na kombo na Yesu amen. Amen, amen, amen le frère jumeau. Alors normalement dans la Bible je vois les rois David Ozaki Oyemba pour des raisons donc valables. Alors qu'il m'a peut-être un bon parce qu'il y a un babi qui s'y va rendre eux vainqueur ainsi de suite. Alors bino ba raison et vanze mon ami boyemba ka ezanini. Ni pour ça ka bino boyemba. Raison vraiment ezanini. Ouais maman. Raison ouais pour ça ka biso tembela nzamba to ka ezebele. Soso bandi ko tanga ngwa donc minute ezamukia. Bon, première raison non ouais pour ça ka biso tembela nzambe ngai nanu parce que nzamba tikanga na lipasa na vie. Les deux mois passés pour kuta ba jimo baza l'ensemble bo raka solo que non moko akufa moko tikali moko kenda moko sabwe mais biso nzamba permettre biso tozala ensemble tozaswe longo tozali lobo. Le deuxième but est que biso tozala ba famille ezanga na griffe mais nzamba zwi tala atekati na biso alors totali que à travers koyemba na ngai na kota na mbongo te mais kota na pasi souci et le roman à travers koyoka voix na ngai à travers ko jouer guitare na ngai et puis sur moi qui m'a monté donc il y a une raison de koyembela na biso nzambe mikolo nyonso tongo pe midi pe poko. Alors là on découvrir est-ce que vous avez besoin de raison mon koyo pour répondre biso car la même question. Oui oyo lipasa nga uti koloba azana raison makasi. Partout rotambola dans le monde oyo kaka ke ngala pena zaki lipasa moko akufaki moko atikala bino bien siko biso nzambe asala biso ngulu biso mibale tozaboy donc il y a moins en raison valable ya mibale zake donc nzambe a valoriser biso par rapport au tal na ba famille moko to bimeli donc soki pene zaki misiki ote na ebité na ebité ke ba misika musique oyo memi biso ekotisi biso mo ba place ebele. Donc ce qui est là qui a ngoté na habité to ngako kota na ndenge nini donc yango eza pena raison valable to mais ça to linga ko tombola nzambe donc tongo midi pe pourquoi. OK, merci beaucoup. Alors boyemba kaka ba chanson religieuse to boko ta pe na banzembo mususu boke na bino. Non, biso temba kaka tembela ka nzambe parce que yenda pesa biso pema. D'accord, tous au fond la piste autongi déjà to sentir bino beau vibrer vraiment émission. Katina maboko na yonkolo na yekomi pesa motema benzoto tambolisa ngai nanje lanayo wete nalonga etumba makasi katina maboko na yonkolo na yekomi pesa motema benzoto tambolisa ngai nanje lanayo wete nalonga etumba makasi
Eyawe nakopelema nayo libanga nanga monene jipa matoi nayo liboso nanga te longolanga na mabe yokamela mongongo na abondeli nanga wana nakopelela yo Yawe wana nakotombola maboko nanga epai nayo nesika nayo ya bule libanga nanga yatalo yonde mwinda mongengisaka ngai moninga nanga malamu yoza mopanga oyebikisaka nga oza mopanga nanga yoza mopanga ebatelaka nga oza mopanga oyebikisaka nga atana ntango ya bitumba yaya oza mopanga oyebatelaka nga bongo libanga nanga yatalo aza libanga ya ngai aza libanga na yo libakwa kolanda biso Oza mopanga oyebikisaka ngai. Waouh, c'est tellement merveilleux, les frères jumeaux. Waouh, boyemba kaka boye, c'est comme ça que vous chantez bien. Oh, comment? Vous chantez seulement comme ça. Oui, toyemba kaka boye. Vraiment, c'est tellement merveilleux. Gloire à Dieu pour la grâce soit Tchakati Nabino en tout cas. Merci. Gloire à Dieu. Alors, nena ba offre ya koyemba partout bien boyemba kana ba église ou comment? Bon, ba offre wana eyaka na ngwe kaka ya koyemba kana ba église mais ce que tu appelles na posande ya partout dans le monde donc mutu akoza na posa na biso ke le jumeau ba ya séminaire eza mariage eza campagne eza donc toza wana dispo pona kosala musala na nzambe donc toza wana dispo pona kosala musala na nzambe donc tozo senga ba offre ya donc na bato basolanda biso ba offre ya. Ok, merci. Oza mopanga, j'ai tellement aimé. Voilà. Oyebikisaka ngai. En tout cas, Oza mopanga, oyebikisaka ngai. J'ai tellement aimé. Donc, on a pour ça na komanga. Oyebikisaka ngai. Atana tango apasi yaya. Oza mopanga ebikisaka ngai. Alors, bon, ça peut na banze mona bino boyembaka ou bien vous interprétez seulement vos aînés. Ouais, tu interprètes ba mikolo mais tous en ba chana biso moko o eza déjà bien na studio moi ko peut-être ko sala déjà tu interprètes ka ba kolo mais eza déjà na marché zo yo kanda na ba radio mais ba makokinde ya ko sala ba clip ezate na o eza na studio ya biso moko donc makoki ya ko silisa ezate pour toujours mais tous en ba chana ya biso moko peut tu interprètes sous ba mikolo. D'accord. Est-ce que vous connaissez les frères Lord Lombo? Oui, tu es bien. Bon, vous interprétez biso nzembo ni moko awa. Oui. Il était une fois oyake pananga perdu dans le péché olokota kingai osukolanga na makila na yo ya motuya opakolanga mafuta santu na salela yo yango wana nandimi je te suivrai tous les jours jusqu'à mon dernier souffre nazala se ya yo tango mikakatano etungisaka nga liloba na yo ezongisaka kimia na motema yawe loba nga nayoka otya kimia na motema na ngai soki yo te nani mosusu azongisaki likia na motema. Voici comment démontra bolingono bona vinanga mwana. Alors que j'ai été pécheur, Yaya Nanga, tu es mort sur la croix. Namituna nini nasala, naïebite, tu trouves des raisons toi-même.
nazokoka te kobomba nzembo yo emati na motema nanga yo nde otikaki ngai te olobaki na nga amusimba elikya yo nde yotombola mpe ngai koleka makanisi nanga le plus fou quand tu chuchotes à mes oreilles nayokaka ndeti nabimi mapapu histoire na biso d'amour ekosila lelo te tina eternité yango masiya nalapinda ye nakosalela yo masiya napesi yo toute ma vie nzamba lola yo nde otikaki ngai te olobaki na nga amusimba elikya ata na pasi otikaki ngai te yo nde olobaki na nga amusimba elikya ata ntango bitumba ye makasi otikaki ngai te olobaki na nga amusimba elikya mbongo masiya nalapinda inakosalela yo nabotolo na micro j'aime tellement la chanson masiya nalapinda inakosalela yo. Wow, j'aime tellement, vous êtes tellement merveilleuse. Donc, pour cette émission ici, la terre, et continuez, gaga. Je ne sais pas si vous serez prêt à vous supporter parce que pour cette émission, et continuez quand on s'en a mis. Alors, une question de curiosité, n'importe ce qui n'a pas de curiosité. Est-ce que vous avez interprété vous avez bango ou bon, tozwaka okutana bango te tosolana bango te parce que okutana bayeni ezalaka pasi taka bango avomona bango so baaudience fo luka boye fo sala bodo ezalaka pasi mpona okutana bayeni na biso pasi. Oui, pasi makasi. Wow. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes tellement bien à biso, vous répondre biso mollo calmement. Alors, appel ni bori ko lancer na batu bazo tala bino bazo yo kabino bazo sepisa tellement batu na banda ko appel ni bori ko lancer pa na bango. Ouais, appel toza ko lancer na ba sala nzambe bana poto batu nyonso olinga ko soutenir ba jeune talent biso yeyo tozali na likabo nzambe apesa biso mais biso moko tokoka kosala eloko moko tozana ba voix mais tozana posa ba lisungi na bino osunga biso po tozwa makoki ya kokende kota studio makoki ya kokende osala clip donc yango tozana ngo pena besoin pena ki lisungi na bino e kosala biso soko zala posa ya kosunga biso donc numéro ezali to kopesa wana osungi biso avant pesa numéro na lingi sous to vibrer sous na moi louange na louange moko et c'est pelisa badno so bazolanda biso badno so bazotala biso et c'est pelisa bango en tout cas en tout cas louange on a dédié on a maman GH ayoka biso bana et louange on a dédié on a mon coach mon coordonnateur Brice les garçons sympas en tout cas on a dédié louange on a dédié Sima ya caméra kuna bato bakoyemba wow kotala bato ya mokili oyo ndenge bazalaki koyembela mokonzi na bango obayebaki na nsima ya mabina oyo bakozwa bambongo pe bafulami bayembelaka mokonzi ndenge ninyo na esengo bakumizaka mokonzi ndenge ninyo na esengo baluwaka mokonzi ndenge ninyo na esengo lelilelilelile kipompo lelilelilelile kipompo oya Yesu kitoko kipompo nakendeki libanda na pepo kotala bato ya mokili oyo ndenge bazalaki kobinela mokonzi na bango po bayebaki na nsima ya mabina
bakozwa bambongo pe misolo mingi bayembelaka mokonzi ndenge nini yo na esengo baluwaka tata oyo ndenge nini yo na esengo biso tokumisa nzambe oyo ndenge nini yo na esengo bayembelaka mokonzi ndenge nini yo na esengo lelilelilelile kipompo utu ya Yesu kitoko kipompo oyembela Yesu malamu kipompo ponga bayembelaka mokonzi ndenge nini yo na esengo. En tout cas, cette chanson a fait plaisir à mon papa Enoch depuis la maison, à ma Gracia et à mon bébé surnaturel. Et c'est tellement plaisir na banda kubisi kanyos bozali. En tout cas, les jumeaux, vous êtes fantastiques, laisse-moi le dire. Vous êtes tellement merveilleux, vous êtes tellement merveilleux, vous êtes tellement merveilleux. En tout cas, tous senga soutien na batonio so bazana banda kubo soutenir le frère jumeau. En tout cas, bozo yo kabango, ce sont le jeune talent. Ba jeune nzamba tie grâce katina bango, mais na makas na bango ba kokate, ça demande que vous puissiez leur soutenir. To comme na biso presque na suka. Na bi na suka te parce que na aussi cette émission te. Na bi presque na suka ba bakanzo moko ya suka. Et après ça ba opesa ba contact na bango poto se séparer. Otelemi ngai nafukami onetwami na mikitisi epana yo nde nazwi bomoi ya libela seko na seko oyo lobi nde nakotosa oyo laki nde nakosimba bongo oyo sali nakobomba te kumisa manzambe na mawa natatoli na bomoi na nga Yesu nde mokonzi ngai oyo natatoli na bomoi na nga Yesu nde mokonzi tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Lizibalia maina bomoy, evandelo ya babulami, ekuke ya nzela na lola. Bolingo ya bolenge wangai natanga te kombo mosusu pene pene ya kombo na yo lokola yo akohuta wapi epa na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi yo pe tatola natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi nga nalingi ye nalingi nanga masiya naponi nanga seyo oya kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili nikolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu voilà bando qui est journaliste à Bungié pas comme invité à continuer à lire à invité moko pa Bungi alors to komi presque na suka émission na biso ko pesa contact pour bato bazolanda bino peut-être ba soutien de loin conseil bato nyonso bazolanda bino na pesa contact. Ok, bato nyonso bazala bosenga ba soutenir biso hein pour soutenir le régiment numéro na biso yango tozopesa plus 243 81 23 75 269 na bandeli susu plus 243 81 23 75 269 toza vraiment na posa bo soutenir biso partout vos alliés bo soutenir biso poto sala musala ya nzambe oyo na lulenge esengeli. Ok, merci beaucoup. Ok, Moronda, le beau soutenir. Bon, on peut passer à la Moussala Nzambe. Oh, le Lengue et Sengeli. Ce sont de jeunes, baza vraiment banamikié, ba jeunes talentiers. Au bazo sale Nzambe, belé baza na babar, bazo gaspiller bambongo, baton na bango. Mais bango ba mi pesi vraiment farder au sel Nzambe. En tout cas, beau soutenir bango au lieu à kosa na mbongo n'importe quoi. Beau soutenir ba jeunes chrétiennes, ba Nzambe. Nzamba kosa ngate ko baxela bino et belé. En tout cas, j'ai tellement aimé cette émission. Na c'est pas tellement la présence na bino qui après émission to continuer émission to continuer émission kuna landa bino je vous suivre to continuer émission kuna en tout cas to suka to kukosu qui saboité parce que c'est lui qui était notre alpha en chemin la biso lokola Emmanuel asuki sabiso pe lokola Omega alors avant to kotanga ta prière bo pesa mbote na bato bandi bino. Voilà. Ouais, mbote nanga na pesi na cordon brise na benga garçon c'est pas la kaka bo mona biso eza pona ye ayebi bisika zo biso pe mbote mi balé na pesi na maman abotanga maman Paulina
et na pesi sumbote na Pauline Makaya, merci pour la soutien. Na pesi sumbote na grand frère propre. Il y a Gilles Mbayo, merci pour la nuit sur ça pour la balek et puis na pesi mbote sur na maman Nathalie Mbombo, voilà, c'est ça. OK, mbote na ngai liboso na pesi yango na Eno Kikuma, hein, mwana poto na Norvège na pesi ba mbote, merci beaucoup pour la soutien aux soutenir biso ya mibale na pesi yango na Laurent Antosho na Orlando. Papa biso yoyo tozo zela kaka bando la kaki biso yoyo tozaka tozo zela mbote ya Misatu Clarisse Kabedi ba mbote belé, merci beaucoup na ba soutien nyonso ya mbote ya suka na bakisi na grand frère nanga ya Didier Tingani Teams ba benga ke Teams biso yoyo bo soutenir biso donc na pesibino nyonso ba mbote lila sinyota mbote belé nyota na Matadi Gloria ba mbote belé Gloria Matinu. Merci beaucoup mbote nyonso na famille et HP Media mbote nyonso na basel na nzambe nyonso ebalekana et HP Media mbote na celui qui était derrière la caméra ya Dédé Nyongo, merci beaucoup Nayo et merci na mon coach mon coordonnateur Brice les garçons sont pas, merci na ba grand frère nyonso na équipe technique nyonso et HP Media, merci beaucoup à ma famille Fouila, famille Lubondo, en tout cas on vous aime tellement et merci na bien pour répondre à l'invitation na biso. J'espère que ça ya sumbala soukate. J'ai tellement hâte de recevoir sur la prochaine émission. En tout cas, merci beaucoup. Alors, donc, il faut clôturer na l'ensemble pour que tu puisses bango baba. Infiniment, oh quel amour. Seigneur, tu peux dire merci de nous avoir qui n'a rendez-vous na biso. Bandi na biso, na malamu susi na biso pe na kilia Seigneur. C'est une émission oyo eza l'émission moko boye. Okende ko simba mutu moko bwazaki na pasi azaki na mifungisi azaki na maladie et ça l'oublie pour toute la prochaine rendez-vous na biso na boko na yo na kombo na Yesu Kristo. Bye bye. Tu m'aimes tellement. Bolingaka nga mingi nga mingi bolingo ezanga suka. Yesu olingi nga mingi nga mingi bolingo ezanga suka. HP